Pourquoi il y a vous voyez que vous êtes toujours dans ma pensée, ma belle. Dans ma pensée, ma belle. Ma licence, c'est tout le zongo papa, pas d'année à ou bien c'est au doigt. $1000. 1000 $. Ah, plus de 1000, pas si elle est 300. Et 300 C'est quoi, sinon, encore? Voici ça la fille. On va y 500. On le dit que c'est la poche. Mais je va y 500. Ça va faire vraiment. ah oui, c'est un neuf. C'est bon, c'est $300. $100 ceux qui l'ont approché, n'a aussi ça les amis pas. Alors, si vous avez besoin d'être dans le avec Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa ACK. Donc, vidéo bien aimé. Tout le ya avec Mukuna na zone mission de Soso. Et ça a le bazo condamné, tout le monde bazo condamné Rebo. Rebo, artiste et musicien ya Mokilo Asali. Et ça même acte OPK avec Mukuna Salaki. A se rendre justice ye moko. Concernant papa o yosuki peke ayiba ki suki peke azoki 500 suki $1000. Botala ndenge bavandise ki papa o ya mokolo. Bazo lobanaye, bazo agressé, bazo finaye matama kingo. Je crois bien que hors caméra zo ki bambata. Mais bambata mo et salami et pas papa mais et salami pas un pasteur, un chrétien, un serviteur de Dieu et Seigneur à la modèle. Bon tout qu'on a la vidéo. Confusion totale. Ebele ya ba pasteur baté abiso ba makamo ba komoko ba salarate. Ebele ya ba pasteur lilobo baté ya abiso ba salela kangote bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que vous devez retenir. Donc, toya kana église pour na ba pasteur to ko samila ba onte mais toya kana ba église pour na ko samila nzambe. Et là que comme musaka ngai makasi na ba chrétien o ba comment ba fanatique ya ba pasteur. Donc yo finga na Jésus finga na nzambe mais ko finga pasteur na bango te. Lobela nzambe Jésus mabe mais soko miki ko lobela ba pasteur na bango ba tomboki. Ba comment komona ba pasteur nete ba nzambe. Ba comment komona ba pasteur nete ke bango nde ba ko pesa bango accès ya lola. Ba comment komona ba pasteur nete ke bango nde ba bikisa non. Ba acte oyo avec Mukuna sala. Na mboko yo et Seigneur était à ba pasteur mingi bazonga na nzela. Lolo tout le monde a condamné Denis Les non. Ah Denis Pengui, Denis bo mabe ya Denis Les César otomonyon obisonyon sto abimisi mabe naye libanda, il n'a pas voulu être hypocrite. Mais étant ebele ya ba pasteur bien-aimé dans le Seigneur. Banali ba hypocrite. Makamo basala liboso ya bandimi, liboso ya église, liboso caméra, eza o basala na ba vie privée na bango te. Et dans la pasteur au bagno pour la basse na bango. Et dans la pasteur au bazana ba vie moya désordre. Et dans la pasteur au batamura ramabe. Bazali. Mais bango nyo stu babatami na kombo yanzambe. Acte o que avec Mukuna sali. Et ça acte esengela ki te que un pasteur na dimension na niveau ya avec Mukuna ki akoki ko sala. Avec Mukuna dali na bambo bazali millionnaire. Est-ce qu'on koki ko agresser, ko torturer papa mukolobo à cause ya $1000, qu'on filmer peut qu'on publier qu'on humilier. Après ya ko ke non, azali pasteur, après ya ko bibenga ke azali mosa na nzam à l'équipe dimanche atei. Aya côté ya bandimini. Bolingo, aya côté ya bandimini humilité, aya côté ya bandimini. Non, basali yo mabe kozongisa na mabeta parce que on avec Mukuna sali eza kozongisa mabe likolo ya mabe. Papa fallait azala exemplaire. Papa fallait qu'Alex abiso que lilobo ke bazote abiso pe bazosa elango. Beaucoup de pasteurs makambo bate abiso basa elango te. Beaucoup de pasteurs sont des scribes et des pharisiens. Ba yebi liloba ya nzame me bazosa elango te. Bazote abiso liloba mususu bango pe bazosa la makambo mususu. Excusez. C'est pour cela Bible zo ba que ce peuple
bazo honorer nga na ba lèvre na bango mais mitema na bango eza musika na ngai. Et Yesu a été plus loin que le disciple. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que bazote ya bino ke bobanga nzambe. Bazote ya bino ke botamo na vie ya ekobote. Bazote ya bino ke botamo na obéissance ya liloba nzambe. Bazote ya bino ke bo prier tongo midi pour. Bazote ya bino ke bo sala masumu te bobanga nzambe. Mais bango moko bazosala makambo wana te. Nazolobela en cas général. Et dans la pasteur rebelle na mboka na biso na République démocratique du Congo. Bate ya ke ekobo ezali mabe mais bango moko basala ekobo. Bate ya ke kinduma ezali mabe bango moko bazali bandumba. Bazali na basi par-ci par-là. Bazola bango ba appartement, bazola bango ba ndok ba deuxième bureau, ba troisième, ba quatrième, ba cinquième bureau. Et dans la pasteur oke ba mataka avion alongwa ke ti Dubaï pour na kokende kosala kindumba. Na ba jeune fille bana ya ba 25 ans, 23 ans, 26 ans, 27 ans. Bana ya ba 22 ans, 21, 20 ans. Ma pasteur balingi te ke ba jeune fille bazo bimasika o ke ba poitrine na bango za hotelema. Ma pasteur ba ngo préféré bana mike wana. Consommer la bango ba iPhone, ko tia bango na ba bonne condition ko za bango ba appartement ko mi bango na ba Dubaï. Donc nyonso wana ba pasteur nini ba poso ya nzoto ezo sala. Ba pasteur ba lema déjà ba maman pasteur na banda. Ba simba su ba maman ba pasteur na banzoto te. Ba comment na ba dengo moko ya basi la bango na nzoto. Ako beta na mwasi na 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans sima maman na nzoto te. Ba poso na yaki na rosi sango libanda. Asa moni mama koli, asa moni mama nzoto elemi, asa moni mama ke ba poitrine ekwe, asa moni mama ke asa boti aboteli ye déjà bana ba komi mingi. Asa susu na ta wana te. Ba pasteur rebelle basi ba kapona na ba mama pasteur ba bima susu na bango te mais bango basala kinduma libanda. Maman pasteur aussi mais bon dans un moment de prière. Aussi mais non on a un jeune. Non on a fatigué. Non laisse-moi tranquille. Mais ba poste na ki na aussi ça libanda. Kobimana ba jeune fille, kobimana ba namike, kobimana ba femme mariée. Ko se ko ke no remis c'est pesa libanda. Ba pasteur ebele na République démocratique du Congo bien aimé dans les Seigneurs bazotamo na kobanga nzamete. Tout ce que Denis les disait, Denis les sabana ko ba makambo ya bien. Denis les sabana ko ba makambo ya solo. Malgré que hier moko azo dénoncer baninga na mais hier moko bana ko demeurer toujours na vie wana. Bon soto ya Denis les bima ki na mpoisa. Mais ya ba pasteur wala basala ka ona ndinga ko batama. Basala ka ona ndenge ke mokili ye bate bazo bosa ke bazo banga mokili mais bazo banga nzambe te. Oya ko samisa ba oya ko juger bango mukolo suka e ko zala ngai te e ko zala bandimité mais e ko zala nzama lolo oya zo mona bango partout bazo kende. Azo mona bango ba masumu ba mabo basala en cachette. C'est ce que beaucoup de pasteurs bazo bossana. Ma pasteur rebelle ba finisse comme yanzambe na République démocratique du Congo. Ma pasteur rebelle ba sekisi comme yanzambe. À cause ya ba méconduite na bango, à cause ya bangam na bango ya mabe. Ebele bazo te le banzambe bazo sa yango te. Ma pasteur rebelle ne bazali à la base ya destruction ya mboka. Ma pasteur rebelle ne bazali à la base ya ba makamnyo tout ozomona na kati ya mboka au Congo. Mengeni yo kote liloba ya nzambe me oke osimila nzambe kisi. Mengeni yo kote ya liloba ya nzambe me ozotika masumu te. Ozotika bandimike bobanga nzambe botamona kobanga nzambe botika masumu me yo moko pasteur ozotika masumu te ozotika kindunga te ozotika cupidité te ozotika arrogance te ozotika makambo nyonso ya mabe te baposo nzoto ezokonza yo. Bible elobi avant ya kolongola eloko oyo eza na misu ya moninga na yo longola na eloko eza ya monene makasi koleka eza na misu na yo banda na kolinga ko se corriger ko bonsa marche na liboso ya nzambe ko bonsa conduite na liboso ya nzambe ko vivre bilobo ozote ya biso ozote ya bandimi yo moko banda ko vivre yango tosa yango avant que ya kote ya biso yango. Et là, na ba passer aux gens qui a outre bien na moi si le na batongo na pour amati cher ke oteya a outre ko sa kinduma na bimina basi butu na tongo na ngo dimanche amati cher atei bazali oh bazo banga sous nzambe te le tomo blanchi kati na bango ezali ya kopola mais libanda na bango babongisi okomona eke aza mo santo azolo ba bien atamona na robanda mais na kati na bango eza ya kopola. Moto na basi na bango ba oyebisa bino ba marche na bango ba conduite na bango
Boto na basi na bango ba koye bisabino bizaleli ni ba pasteur wa bazana na bango na bandako na bango. Boto na bango na hebite bandimo ba mona ba pasteur banzambe ko protéger bango ko kotela bango ko bundela bango bazo finga biso à cause ya ba pasteur parce que to ko telemela ba te ya pasteur moko parce que to ko zongisa pasteur mo na nzela bandimi basiliki bazo finga biso tina ba téléphone bazo menacer biso parce que to simi pasteur. Donc, nous, surtout pasteur, on a parlé de photo, on a oui et amen, ton numéro, que papa a là. Non, c'est pas normal ça. Dans le solo, il y a évêque Mukuna Pascal. Dans l'année vidéo, le pasteur Mukuna, il a voulu se rendre justice. Que papa Moko va travailler en aïba qui bango, mamongo, ceux qui ont mis $1000, ceux qui. À ton niveau, $1000 c'est quoi? Et pas avec Mukuna. Oh, oko samu sa papa wana bongo. Oh, oko nyoko la papa no vanis papa mukolo. Oh, ya dali voir même mukolo na yo. Bozo fineye matamo, bozo bete ba matana mutubo na boy. Ce qui est grave, parmi ba o bazawana pasteur, un évêque, un pasteur. Oh, et Seigneur qui a de la modèle, n'engé pour la zoba que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Est-ce que biso ce que le Seigneur t'a imité avec nous pour la maman boy? Donc moninga sali yo mabe, yo besoin sila ye mabe, c'est venger. Lilobo ba pasteur ba te ya biso za o ta. Bi besoin ba que le Seigneur t'a se venger te, to tike la vengeance c'est pas dans nzambe. To zongi sa mabe likola mabe te. Mais na vidéo to moni que avec nous kuna zongi si mabe likola mabe, ba sali ye mabe ye pas zongi si mabe, azo landela $1000. A Samousi papa au Nicolas $1000 pour mettre Bambata pour humilier. C'est pas normal. Justice paye. Il fallait que. Écoute, on a makamoué là, évêque Mukuna. Évêque Mukuna se rendre justice. Il fallait que papa va me ba kondi, va remettre la justice dans la police. La police a a jugé. Mais effectivement, qu'on a mis regardé intouchable, a vu papa au Mukolo, il paraît que bah il bango $1000 avant lycée na bio, donc il s'en fout. Na on met na la police, na même na justice, ça te ngamo na zo se rendre justice. A vu papa avant lycée, a commis au sambisaye, a commis au nyokola, a commis au torturer à cause de $1000 bazo finir qui ne t'a boyé. Non, c'est pas normal. Et ce qui est grave, hein, et le réseau Kamusanga, Makamo et ça n'est pas ma païenté, et ça n'est pas ma fidélité. Veuillez nous excuser, veuillez partager la vidéo. Partagez, s'il vous plaît. Makamo et ça n'est pas ma païenté, bandini simple, mais ils ont ça n'est pas un évêque. Évêque au Bible, les autres, un évêque doit être irréprochable. Conduite n'est Seigneur, la mienne. Azala malamu, azala intègre, azala pied, liboso ya nzambi. Makamo et ça n'est pas évêque. Confusion totale. Et ça n'est pas païen, et ça n'est pas confit, et pas jubete, et pas bakatia, et pas baéding, et pas bananité. Mais ça n'est pas un pasteur. L'homme versé dans les Écritures. L'homme, oyo, abana côté, retour à la parole de Makamo et ça, et pas évêque Mukuna. Quand on a des vidéos, on a vu ces vidéos, on a le bilan de sources. Toza wapi. Bonjour, mais ma biso na ba makambo toujours mon église de réveil à Congo. Est-ce que ba papa Seigneur to ko na bango toujours ba pasteur ba ça na nzambe toté. Si ko komi na niveau ya kosala ndeko no asali yo mabeboyi attaque papa ayibaki. Est-ce que le rôle ya pasteur muko aza na droite ya kovandi sa papa na sa mabele? Ya ko mo retourner ba mituna. Ya ko mo ko humilier ko filmer pe ko publier. Non. Parce que là on a intention nini. On va ici papa Mukolo, ata sala ki mabe, o komi ko sambisa yo komi na OPJ. Bazo finaye pe ki mo bazo bete ba mata. Bo filmer pe bo publier donc on le dit que ba on sala ngelo côté ata ba moni je suis intouchable. Non. Justice ya mokilo ko échapper na yango mais justice à lola. Nza mazo ta nyon stu bozo sala. Est-ce que acte avec Mukuna salaki? Est-ce que ça na soutien ya Lidoba? Verset ni ya Bible zo appuyer makamo a outro sala. Non, c'est pas normal papa. Après comment que bandimi mo ba hotel ma ba te défendre papa na bango,
bakomona nyonso tu papa na bango akosala eza na nzela ezali malamu toloba te bakobima bakomi ofilme o kolobela o mabe kolakela o mabe. Ça c'est quoi ça? Toza wapi? Soki Jésus Christ notre maître batelemela ye, alors bapasteur bakotelemela bango te? Ye scout aya na vérité batelemeli vérité na ye. Bonka bapasteur bazokosa biso na kobata basima ya liloba nzambe nde totelemela bango te? Non, botika baje wana. Oh, ne touchez pas, mais ouais, ceux qui ont ça mabe, par contre, les médailles, ouais, ça la mabe, qui est loin de l'éternel? Oh, ne jugez pas. Biso ba chrétien, tout ça, on doit y juger. Le jugement doit commencer dans la maison de l'éternel, Bible, nous devons juger ceux du dedans. Ce que nous avons dans le bien, pour juger yo. Qu'on s'agit de ma belle aux intouchables. Oh, ça c'est quoi ça? Ma camo est aussi n'a pas mais n'a qu'à l'église. Hein? Dieu seul rend justice. Dieu seul rend justice. Ce qui est fait que nous connaissons sur l'anzame, $1000 c'est quoi? Aroga botika na mabo anzame. Yo yibinga yo kisinga mote ma passe. Nzambe na nga s'en charger na yo. Oh, ba pasteur ya Congo nge baza sur na nzambe ba prière te ba te ya biso te. Bozana nzambe to bozana nzambe ngo te. Punition ya nzambe eleki ya mokili. C'est ce que vous devez savoir. Ce qui bozana nzambe ngo ya so bote ya biso. Mais botika nzambe na bino punir, a punir bi ba o bazo sala bino mabe. Nenge nini bino bozo luka ko se justifier, bozo linga ko se rendre justice bino moko. C'est ce qui m'étonne, bien aimé dans le Seigneur. Élisée va finir libanze pas banamike. Élisée qui n'a obunisa bana wana te. Akamba na wana kuma obeta ba mbata te. Nzambe na ye asokipa ki na bana wana banyama babimi na zama pe balie bana wana bakufi. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, oko lukate ko ko momi bundela. Oko lukate ko ko na ba guerre na ba conflit mo ezangiti na. Non. Tika nzambe na oza sur na nzambe no nzama asokipe na ba o basali yo mabe. Mais si on est un serviteur déjà comme on commis bundela que bana aza su musa na nzambe te c'est que nzama sabwaka c'est que marche na nzambe ezali bien te ezali mabe c'est kayebi ki aza na nzambe na biso te c'est ça ma pasteur eza muke na kofunda yo muke na ko plainte muke ko toucher na te na yebana ba kozamboko botela ba pasteur wana bien nzama sabwaka bango depuis ka bango moko pe bayebi ke baza na nzambe te. Oya côté là bango. Bien yo passer au se rendre justice. C'est pas normal. Hein? Bible zoloba, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Épître Romains 12-19. Donc nous retard mango. Oh évêque moko na tsali et dans qui à se venger au salinga mabe nazo se venger na ba mabe au salinga ba caméra boya bo filmer bo publier net ozo humilier tata mukolo bana na famille ba mona nde ba humilier papa na bango nazo se venger bo vani tse wana na se bo comme bo filmer nde nazo poser ba question bo sala bo vanda kuna beta mbata bona bo évêque moko na se venger. Oh, Bible na biso, Bible bate ya biso, ezolo banini. Hein? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout ce qui est dans nzambe vengeance, nzamba s'occuper na ba o basali biso mabe. Parce qu'on n'engeni na ka o avec muku na tikeli nzambe na ya s'occuper na papa ote, il a voulu se venger. Adana nzambe to adana nzambe te lilobo bazote biso bazosela la to bazosalela ngote. Et ce qui est grave na mwana na ye évangéliste ce qui pasteur azawana o babwa kaka o ya ko remplacer muku na o ya zo préparer à remplacer lobi na église na mwana pe azawana ko pekisa papa te. Confusion totale. Les disciples n'est pas plus grand que son maître. Yesu atikala ko ozongisa mabe te likola mabe. Ba oyo basala Yesu mabe Yesu asengela bango pardon ba humilia Yesu ba kosela ba makambo ba finye ba cholie ba betie ba memie ti ba ke o crucifié ko bomaye. Il y aura réponse à Jésus, il y aura prière à Jésus avant pour foi. Père, limisa bango ba yebi o bazo salate. Jésus n'a pas voulu se venger.
Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bino sko ba makamo bozo sala. Okomi grand ko le maître na bino Jésus. Yesu atamula bongote. Yesu asala bande ko mabete. Yesu a humilia ba papa te a luka ko se venger te. Na ba o ba sala mabe. Sko bino ba pasteur makamo bozo sala. Bozo zongo api. Soubassement biblique nini ils ont soutenu makamo bozo sala. Bozo na soubassement biblique nini. C'est ça le problème. Hein? Hein? Ne pas répondre au mal par le mal. Ne rendez pas à personne. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est ce que la Bible nous dit. Ne rendez à personne le mal par le mal. Ne rendez personne le mal pour le mal. C'est ce que la Bible dit. Épître aux Romains 12 à 17. Vous que nous retombons. Parce que la Bible, le pasteur, batanga rangote. Naka ya papo, avec mon kuna yeba qui te que non, oh, yazo salaye, eza mabe. Azo nisi mabe, likola mabe. Avec mon kuna yeba qui angote. Toloba te, tokoloba kaka. Après, il y aura, bafan ya mukuna, bakoya, comme au fin ya biso, kobe ya biso, ke ba na mabe. Non, biso tozo sa analyse na Bible na maboko. Toza toujours na katia makomi. Tobimi libanda ya Bible te. Ce qu'on s'est dit acte yamabe, on a dit pasteur, on a dit musicien chrétien. Yeba que Toroya côté les acte avec les Écritures, à la lumière de la parole. Qu'est-ce dit la parole? Acte pasteur à lobby, à sali, à commettre, to Matteo atei, to makamo azo sala. Est-ce que zo kene nenge moko na ba oyo ba apôtre basala, basala nzambe yakala basala? Est-ce que Bible zo autorisant mo? To vérifier na makomi. Makamo ba pasteur rebelle bazo sa na République démocratique du Congo, eza libanda ya Bible. Ceux qui ba makamo komeli bango ba s'emportaka, bazo réagir lokola ba païen. Wana ba boss na ba verset tout ya Bible. Ba boss na lido ba yonso ya Nzambe. Mais pour nous conseiller ba misusu ba ndimi côté ya bango, ah baza ba champion. Mais bango moko moyen ba vivre lido ba wana exacté. Hein? Bible le biko zo ngisa mabe likolo mabe te. Avec ayebi yango Bible zo pekisa. Pourquoi avec asayeli yango te? Mais en comme tu na niveau ya ko humilier papa ya ko zo ngisa mabe likolo mabe. C'est ça le problème. Est-ce que Seigneur to pesa ka confiance to na toujours ba pasteur na biso na ba makambo to zo mon? Hein? Est-ce que ba pasteur na biso ba deli ba modèle? Na ba makambo nyos tout to zo yoka pour na bango bazo se retrouver na ba makambo ebele. C'est ça. La même personne ya évêque Mukuna. Lobby a senga ibiso to kumisa Kabila. To bete la Kabila mabo ba vidéo ezali. En pleine culte, en pleine prière. Évêque Mukuna zo senga bandim. To bete la Kabila maboko. Kabila zali malam. Yene président malam to bete la maboko. C'est la même personne ya évêque Mukuna. Le là baluke di Kabila komiko s'attaquer na Kabila tongo midi poko. Ki azali rwandais, ki azo mérité te, akene libela. Ah bon? Un vrai serviteur de Dieu, Adana Marobami Balete, a changé l'Iloba Nayete. Lorsque évêque Mukunazo Kumisa Joseph Kabila, Azaki animé na esprit Nini. Esprit Yanzame to esprit Yanzame te. Et lorsque Ayoko Baluke la Kabila, Azali animé na esprit Nini. Yanzame to Yanzame te. Évêque Mukuna, Nzambe alobela heto alobela raete. Nzambe atali sarayeto atali saraete. C'est ça le problème. Ndenge nini lodo ko tina biso ki to soutenir Kabila, to bete Kabila maboto, to voter Kabila. Aya pe dans ceux qui peut pareil à mariage non après ça on a ba cadeau ba mituka bani à soutenir yo na équipe Renaissance. On ya ba monga Kabila. Otina biso bandi to bete Kabila maboto, to voter to za simana ye. Na moment que ba peuple congolais zote mi la Kabila zo bien Kabila rwandais tozo lingata zo nyokola biso avec Mukuna bima asenga na peuple asenga na ba fidèle en pleine prière ba prière pour na Kabila ba prière la Kabila asenga na bandimi na kate église to bete la Kabila maboko to soutenir et to voter. C'est la même personne aujourd'hui avec Mukuna le loi communauté mais la Joseph Kabila. C'est ça le problème. Za matali saki non noté.
Na moment biso ba Congolais to biso ben Kabila Rwanda yo zo lukumisa Kabila. Ozo lia na Kabila, ozo mela na Kabila. Ozali sima ya Kabila, ozo zo mbongo ya Kabila. Sko lelo zo ko yebisa biso ke Kabila mwa dali mabe. Confusion totale. Est-ce qu'avec nous avons mérité toujours confiance à Bandimi? Que tu peux faire confiance? C'est ça le problème. Un vrai serviteur de Dieu a toujours dans le lobamon comme Mibalete. Mon ça n'a mais il y a solo à changer à rater. Oui, n'est éthique là, oui. Non, n'est éthique là, non. Toujours ni la kaya papa oyo. Bible zolo banini. Cherchez la paix. S'il est possible, soyez en paix avec tous. Et puis Romains 12, 18. Bible zoloba. S'il est possible, soyez en paix avec tous. Bible nezoloba. Oh, avec mon kunasa les gens qui koluka kimia na papoy, koluka kimia na ba na papo, na famille papoy. Peut-être à ça bon parce qu'à mon que y a dans l'effort, papa azali fait petit kana sambusayen. Mais nzambe ya babola azali, nzambe avanja babola azali. Ezali humiliation totale oh basala papoyo. Famille na ye bana na ye. Na quartier ba olobela nini. Eza mawape passe. Ko sam ba samusa papa na niveau mo ozoidete. Na bana na ye ba koma kolekana na ba avenir na quartier na soni. Papa na bino ya kimoyibi, papa na bino ba banisa ge na sa mabele bazo bete ba mbata. Boye na boye. Ezali soni makasi. Soni makasi pour un serviteur de Dieu. Hein? Ezali mawape passé. Hein? Un vrai serviteur de Dieu doit pardonner. Ata basalio ba mabendenge nini. Bible ezo sera na biso to pardonner. Ndenge Jésus-Christ a pardonné ki ba o ba finga ki ba chola ki ba seka ki ba beta ki ba humilier ki ba kenaki koboma ye ba crucifier ye. Mais Jésus-Christ a pardonné ki ba on peut assailler ki ba on prier ki nzamba limsa bango. Un vrai serviteur de Dieu, oko nga ko s'évangéliser, oko zo sa mabe likolo ya mabete. Pa pasteur na biso ya Kinshasa, comme muke na kofunda yo, muke na police na boloko, muke komona na osamse, les pasteurs langage na bango ekomi bongo. Nzama to molie muke ayeba na ba konzima mbongo moi compte na banque a combien intouchable. A comment se comporter comme un païen. Ba verset ya Bible nyonso abosani, bino ba fidèle nebo to sa Bible, nga pasteur na koto sa te. Nzamba zali basala na nzambe te. Un vrai serviteur de Dieu doit pardonner, corriger avec douceur. Obengin de konayo, papo yibi pourquoi bona boye. Entre bino mi balé, ndenge Bible zo senga, o corriger en privé apotika akei, nzambali miso kozongela souste, mais papa mukuna asali bongote. Il a voulu corriger ses papas en public. O tchaba caméra bo filmer to sambusaye aza moyibi. Et ça comportement ba chrétienté. Et ça dit comportement ba sali na nzambe te. Boyete. Un vrai serviteur de Dieu doit laisser Dieu juger. Et non qu'il y a comment rejuger. Et si nécessaire, s'appuyer sur les autorités légales sans vengeance personnelle. Sans vengeance personnelle. Avec mon kuna oh ya sali vengeance personnelle. Aboudé kout ba autorité. A le binga na ko se venger. Bo vani se wana sambi saye. Il a voulu se venger. A sali vengeance personnelle. Intouchable. Intouchable. Mais nzama likolo azali azomona nyonso tout. Nzama likolo azomona nyonso tout. Ezali mawape passe. Un pasteur a koki ko humilier te, a koki ko se venger te, a koki ko rendre les mal pour les mal te, a koki ko exposer publiquement te par colère. Et donc avec mon kuna sali. Il ne doit pas humilier un vrai pasteur. Il ne doit pas humilier quelqu'un. Il ne doit pas se venger. Il ne doit pas rendre les mal pour les mal. Il ne doit pas exposer publiquement par la colère. Exposer na sakana, exposer moyibi yo, aventurier, ayibi biso mongo, tata moko, c'est ce qu'avec mukuna sala. Eza mabe makas. Hein?
apo toloba te non tozoya koloba bamakambo oyo bapaster mosusu bazalaka bongo batika bizaleli oyo tot prochainement ata problème ekomi ndeni évêque akoya so na piège oyo te akoya nango lisusu te basala na nzambe bazalaka bongo te lelo tozokondane rebo eloko ebandika epa rebo te évêque mokuna mpe asalaki yango video yango wana bouti kolanda ebandika epa rebo te évêque mokuna mpe asali yango ce qui est grave un serviteur de l'éternel asalaka mpe makambo oyo abosani na ye bible nyonso tu atangaka de jeunesse na apocalypse abosani sous l'emprise de la colère il a voulu se venger il a voulu rendre le mal pour le mal a humilié papa oyo a exposé papa publiquement bible na ezosenga bongo te lilobo bango bazoteya ezosenga bango baagir bongo te eza mawape passe non un pasteur ne doit pas se faire justice lui-même il ne doit pas se faire justice lui-même un vrai pasteur là je parle des vrais pasteurs il doit laisser la justice à Dieu ebele balinga su kotika justice na nzambe te bamiyebi ke bazana nzambe wana te parce que justice ya nzambe eleki ya mokili moke na kofunda ona akotisa na boloko abengi procureur abengi magistrat baye bakangi yo asambwa kuna na akende kosambwa na prison akufa na ye kuna nyokama ebele ya bapaster ya Congo bakoma koloka ko se rendre justice batika so justice na nzambe te pourquoi batika so justice na nzambe te a rendre bango justice parce que bayebi ke bazana nzambe wana te parce que bayebi ke nzambe azana bango te bakosaka biso un vrai pasteur doit laisser la justice à Dieu et agir avec sagesse, amour et maîtrise de soi. Na vidéo tomoni oh papa mukuna na mwana na ena ba serviteur mususu na banani équipe bazo beta papa bambata bazo humilier papa à cause ce qui a $1000 ezali manque ya sagesse, manque ya amour et manque ya maîtrise de soi. Un homme qui a le Saint-Esprit à lui et Seigneur a dans la sagesse katnaye et Seigneur a dans la amour katnaye a dans la maîtrise de soi a dans la fruit d'esprit et Bible zolo baki tokoye baba on a misala na bango tokoye baba on a misala na bango tokoye baba on a misala na bango ezo monana ezali sous te ke nzamba ya kolo baki non oya zali serviteur na ngai te oya zali bote na misala na bango ezo mona ke baza ya nzambe te na misala na bango tozo yeba bango ke bazo tamola su na nzambe te nzamba aza na bango te c'est ça. Deuxième partie ya émission na biso ekozala merci na bino nyonso tobolanaki émission bonzambe na bonzambe lola ezofuta elongo na pasteur Feza Misi ya la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens Tomo depuis Londres na mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na onto ya koloba ke nzamba boto kwaye lisusu veuillez partager cette vidéo panza vidéo na ba groupe nyonso panza na ba réseaux sociaux tinela ba amis connaissance no ba poste baninga ba ne ba camarades na yo partager cette vidéo bo s'abonner massivement na chaîne abiso kota s'abonner dans l'avance respect activer cloche il y a notification et que vous avez bien malgré qu'on se retrouve à la prochaine bye.